Président Félix Tshisekedi na mobembo waye na Washington na États-Unis alaki FMI koke la commission ekosala mpona kotombola misolo na libenga ya leta mpe lolenge ya kosalela yango. Omokolo mwaye yenga alakaki kofungola ambassade na Israel pe kosala mobembo kuna na mobu moye. Bepiskopo ya Senko bapameli boyokani bozali na bokonzi mpona kotia bana na ekolo Congo Démocratique na bowumbu na nzela ya boyokani bwango. Bapameli pe lokoso ya bakonzi na kozwa bomengo na lombango. Koleka bato tukumi bale bakufi na bitumba na Ituri eyebisi mampinga pe bakonzi ya bisika biye. Bato bayaki kosala bitumba libwa pe basoda basato bakufi kasi basimba minduki babomaki bato mwambe na machette pe na masasi na mboka moko pembeni. Na Congo Brazzaville, gouvernement ezwi mokano ya kovandisa maire ya engumba mokonzi ya ekolo eye Roger Christian Okende pona nungu ya baconseillers municipaux likolo ya misolo.